Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Merci d'être branchés au 3W Vision Plus TV. Là je tiens à remercier ma maman chérie, ma maman d'amour Bella Dinganga, la patronne, ainsi que Raphaël Walukanka pour votre confiance. Oh, pesaranga ingonga nyonso ya kozaka toujours pene na bino, émission na bino bozela kabolinga kamingi avis au public. Lelo Priscilla Igwe o azaka toujours moi msana bino ya kotambola rapona ko jola bino information. Totamboli pena dans tozo tambola lelo poto zomba point de vie à population par rapport il y a 2 semaines oyo état d'urgence c'est baxi sous Soudan 2 semaines oh baxi sous nanda par rapport il y a bakande mati 4000 cas lelo yango total tambola poto zoba point de vie à bakongolais. Merci à ma coiffeuse hein Dorcia Bal en tout cas dans ba perruque nous sommes soboli bozwa contactez moi c'est membre ba perruque dans sans plus tarder avec mon cameraman Jerry Kobe Tox o yanga ya kati toko tambola poto zoba point de vie ya bandeko na biso de konangai tokuti yope na lien na yo apparemment ya musala de mon point de vue na yo tant que congolais micro na biso ya avis au public ezotambola point de vue na par rapport ya état d'urgence au baxi sous 14 jours na bandaku et tant que compatriote. Vraiment je suis désolé vraiment. Je suis vraiment déçu pour le confinement et je suis sur le temps belé. On est sur le misala maboko pour se retrouver par rapport à votre sous. Tout ça va freiner, mais ça les a freinés, maman sont freinés, bonne classe freinée, on sait pas vraiment bien. L'entourage est à président, hein, bah docteur si c'est Mouyembe, pas Mouyembe. Et ça n'y est où? La personne n'y est pas pour dire. Bon bah ça va pas nombre de TikTok oh bah comme on dit non comme on dit 2000 cas déjà au bazar. Non, il était ni. Moi je suis né dans des manières tout le monde comme côté Camini. On est convenu sur tout ça, tout ça va faire la mission. Hein? Et ça n'y pas mis hein? Et ça n'y pas comme ça, on se fera président. Et ça n'y hein? Moi, je suis né gagnant dans mon tout le monde à la caille malade. Et ça n'y bon est convenu sur tout ça, mais ça la mission comme ça, bon tout pour moi, hein? Tout sur l'activité normale. C'est ça. Et tant que moi l'amboka, message nous qu'on lancer dans mon kondiamboka et puis la groupe ya réponse. Papa Félix, s'il te plaît, pardon, mon conseil, c'est la émission, oh, il y a mon peu dans les cas. Mais ça, c'est normal, il ne pas dans le mot. Au moment où on sera proche, on tombe dans le hôpital, ok, place ma maladie, tout ça. La guerre va pas oublier, au moins, il va pas oublier, c'est fou. Même les confinés, tout ça, mais ça n'a plus so. Donc, sur 15, après 15 jours, vous avez soumis, au juste, vous m'avez dit. Moi, tout ça, c'est décidé, tout ça, c'est décidé à la c'est vraiment décidé. Merci beaucoup en tout cas Balandi avis au public donc car aller au bâti nous sommes chose à côté la point de vie à la Congolais point de vie il y a bande qu'on a biso par rapport il y a maladie et kandi mokili mobimba Mbote maman question na biso ezali étant que peuple congolais le Covid-19 4000 cas de Jacques pas confirmé et puis prolongement il y a 2 semaines où va prolonger les sous et tant que moi l'amboka point de vie na yo. Merci pour nous tout non va prolonger sur 2 semaines. Maman na ko sekana mutema pas si bon toutefois bon moi mamba osala totali na TV na Italie ba ola so bato ba kufi na ba bazana maladie na ba o ba biki sko biso wa ni muta kufi ni mutaza maladie ni soki nini mais bazo continuer toujours ko prolonger ba 4000 cas ba 7000 cas ba 2000 oyebi ka bango na Italie sikoyo ba bazaki na ba 7000 cas tangu ba to report ba yeko ya ba confiner bango kana banda kwa une semaine botomoni to na bango ekiti mais ya biso tozaki na 30 cas 34 ba confiner so ba tieso 3 mois na ndako lelo to comme na 4000 c'est fait batika so to tambola na biso ba ningo bande ko bimate ba bazui solution na tangu ba to ya report ba yo ko traiter bango bazui solution et puis biso 3 mois kaka ya confinement to comme na ba 4000 cas c'est que c'est pitoyable. Non pour yo maladie wana eza nango te ba konzi ba kozala te neti ngai mpo na ngai depuis kala nalobaki nini oyo coronavirus awa eza te mpo tokendaka zandu tokuta tomataka na bataxi donc nyonso bato basalaka tomelaka bakodo nyonso bato basalaka esalamaka nango kola Congo seke nini oyo corona eza nango te mais bon teke bozosunga mokonzi te po déjà tant tozalaki na 30 tant babi tokoma confiné na ndenge ya kusu bato bazobima bazosangana yango tokomi na ba 4000 ya solo tu es sûr ki yango ndesaki bato basanga bon na ba France bato babimaka te na Italie bato babimaka te babimaka
mais bango bazwa traitement ezokita soki biso traitement ezokita te lokuta kutu mabe te ezomata nde lisusu makasi. Ministre ya santé ndayebi eloko aosala. Ministre ya santé na docteur Muyembe bango bayebi mambo osala po biso tomoni l'autre bango te bango bayebi bato mibale bakangi Kongo mobimba et puis solution moko ezwama nango te. Ah, na regretter. Bandeko babaki bakobima bako marcher tant que Congolais au CPA qui na aidé. Ah, ba marcher la bango te ba marcher kosani. Pourquoi bakangi babar? Bakangi ba église ya motema bar so bimi na komeli koyomela. Donc le on marché zango to beto masa so kufi okei ya ofele li pa mante ko fele. Fa no nanda ko basa ro ba moni. Basa na Kongo na bango loko ba moni ba osa des personnes bakangi Kongo mobimba. Basa ka ko ba moni ba osa. Confinement prolongé 14 jours. Ba oti suko bakisa na gouvernement. Avis na yo par rapport yango. Bon, je ne pense pas que le gouvernement ko kanise la biso mabe to ko sala biso mabe. Moni décision ya mokondi ezanango bien mais siko par rapport à par rapport. Ozomona par rapport ya vie siko ndengezo zalela pour na ngana ko moni comme il y a un peu de trop. Ceux qui ont négocié moi ceux qui ont bien. Pourquoi pour moni tout est bloqué. Tout est bloqué. Or na kinto ebike siko mboke salama mabe nini. Tu comprends que l'activité n'est surtout dans la ville. Donc, le col va paralyser la ville, va kangi ville, makambu tout paralysé. C'est ainsi que les gens souffrir. Au monde que moi, sauter na panier ménager. Donc, comme moi problème, comme moi complication, mongo na beaucoup ya batu zate, hein, batu ba loyer to comme na ba 3 mois toujours payer ba loyer te pour et le réseau roulé ça doit rouler donc tout est bloqué. Donc comme moi passe pour nangai bon décision mon conduit on veut bien mais ba mekana nous côté la so ba ko allégeango ou soit état d'urgence to continuer na biso mais ba mesure mususu bazwaki ba mekana nous ko allégeango comme ça hein, moi souffle zonga quoi ça va pas ça ne va plus mon conduit en tout cas sur Rolanda biso ça ne va plus hein aux mon conduit pour na biso peuple en tout cas ceux qui toujours la paix makasi boé et ça la bien été 4000 Kalelo, et tant que population peuple, oso croire nangoto, ezo komaka ba rumeur, un temps on est est combien à 4. Maman, il y a pas de rumeur, tu là na Kinshasa lelo. Sozo talaka bien na Kinshasa tambola. Au Congo na que son dresse comme na 5 ndako à prendre matange ali. Je te dis vrai, tambola lelo na. Lobi na lobela on a ba ninga na mi, je comprends plus. Nga na Jamaïque na ngamba gitambo na moni ba surtout ba mikolo ba papa ba maman ba kufi moi trop na kiti ba kota ba non mona mona ke ba dai na momu tu na seki maman comme sérieux on se mona donc to ça blaguité to ça blaguité maladie pendezali to ba ninga musuba zolo ba ma des ana ngote bazo kosa bazo lukabalia ba mbongo na bango donc au moni moi je le dis toujours je me souviens toujours na lobamongo Etienne Lobaka le plus grand péché de Mobutu c'est d'avoir analphabétisé le peuple. C'est que le peuple congolais, tout comme il a une réflexion mouké. Ici, au talaka na Facebook, au moins mutu mo balancer le romo beaucoup. Na yebisio ba commentaire ko salema ondimate. Il o moka mouké au toroba te o ezalanga fake. Beaucoup comprendre directement aux fake news. To comprendre maman que o ezalaka boité, to o s'informer te. Moni raisonnement na ba congolais a tellement moukousé que si quoi ba politique, ils en profitent. Pour manipuler biso facilement. Il y a en tout cas chic maramba chic yo faut vraiment chic ba betelango c'était. Il y a beaucoup de choses pour manipuler population facilement zate parce que mutu to za na moi bagage na mutu. Mais l'autre tamboli peto kuti place mususu bato bazo respecter décision mo kondiambo kate okena ba wendim su ba dote ka ba distance ya 1 mètre bato bazo respecter ensuite ba c'est pour dire témoin pepe bo ça appelle ote pour bo sunga mo kondiambo ka ke bato ngo ba nombre ya ba temps ekita. Maman, tu vas non respecter. Balobaka en français à la fin chasse le loup hors du bois. Nzala soki kangi loup na zamba abima kapena biso bo bonga bo na binonga me na kangata soki mpuku na kangata soki soso na kangata tabana lia. Ti bo bomanga me na kufi na eloko na libumu kwa. Ozo comprendre des nzala ndebi misi batu ba malembe batu ba komi ko buko ba barrière wana hein ba mesure batu ba komo mama nzala leki. Un message que lancé est que peuple bandeko babaki ba ko marcher lelo pour battre les militaires d'urgence à Mokondiambo. Te otala maman omoni le gouvernement ninga zali wana Mokonzi ninga zali wana azana ba information o ngano to na ngote
Vous comprenez, ma politique est moins compliquée. Et quand ça a loko moko bomé, bah profiter d'un autre barobi melabo abimelibo. Donc c'est à dire que mon konzambo a une information ou le gouvernement ou l'armée va cause une information moko boé au ngano to cause anangote. Baza bazo baté balbaka état d'urgence to problème. Baza bazo baté. Baza au moins le zolo bisanga no bozaka ndinzala. Ngana lobby état d'urgence pose une mesure moko bo gouvernementale to ko boa kangote. Mais to lobby ka débat léger. Vous comprenez, par exemple, le commerce, le magasin, le avenue du commerce, à revendre. Mais c'est compliqué. C'est comme vraiment compliqué. Dans le but, on est alandé et comme on le sabat. Au début, tant on a dit que mais là, tu as na 4e, 5e, on sait pourquoi. Nzala, il y a un autre lobby pour nanga. Si on a marché, pour ce marché, kangayo. L'état d'urgence dans le monde, on ne brise pas l'état d'urgence, on la respecte. On le respecte plutôt. Le problème de l'Ikarandé, léger. Léger, hein? Moi, circulation à l'art, moi, damage, c'est bon quoi. Juste ça. Merci beaucoup. Hein, toujours le micro na biso, na ville province ya Kinshasa, toujours quand on avis au peuple là, public qui fait le baba kondiambo ko ba yo kaka mbela ya population ba yo kapé, tout le monde pende ko na biso mususu, tous moi avis na par rapport ya makambo de kombote. Mbote maman. Lelo 4000 cas ya Covid-19, bato bazata. Baba kisi 14 jours état d'urgence et tant que moi la mboka point de vue na yo. Bon, point de vue, comme si dans monde ils avaient géré le gouvernement téboé pour la quoi il s'affachi dans monde ils avaient géré il y a l'Assemblée nationale on a le Sénat on a nion so bilo bato na tout mabe to yebi on pas quoi il s'affachi wata bino moko yebisa ngai tozo kene ba morgue tozo mona bato ebele na ba morgue tozo kene ba wenze tozo mona bato ebele na ba wenze bon siko 4000 personnes on a oignon so bazan virus atabino moko papa atabino moko peneza la raté ngana asir na ngote donc yo zo ndimate que Covid-19 ezali nango na Kinshasa ezali nango mais na ba nombre bazo tchaona yango te mama so ezali yebisa ngai partout parce que na otoza kota ba mbetseke kuna na ba cimetière koloba te na barrière ba mo ba tché au revoir Kinshasa barrière bon mo ba wana combien de personnes bazo sangana wana bazo kutana wana et là wana soko ezana ngo ezana ngo ndeze kana batna minoka ya Gombe ezana ngo abongo mais penande ba lobela arenga na ba doute nango mais peuple congolais moment intégrer tozo salelo côté pour la kosunga mokonzi mboka po tozo respecter pété ba 1 mètre balobaki ko sokola maboko tozo respecter mo teke yango ti bazo bakisa par parce que tozo sunga pe mokonzi mboka te. Vous savez population ba na posa ya kosunga bakonza mboka mais batu oyo yonde bazo travailler na mokonza mboka eza pasi population asi azala d'accord na bango le mokonza mboka zo lobana emettre biso to sanzo to so maboko to sanyo to sala mais mabesi ko ezali na batu oyo ba travailler na mokonza mboka yebisanga ba ministre yebisanga Assemblée nationale yebisa batu wana nyonso ba osama mominga pona oyo biloko mingi ba profit na bango ba salaki ban tangu to ina vina biso Raïs biloko ba na kosala yango ba zongi ba kosala na éviter pour ba uta na FCC yango ba kosala ka biloko wana pour ba mesana kosala yango to wana bakanda banzal eza makasi na Kinshasa na biso na moment somme de kabelo $10 c'est qu'il faut kota pena jeune pour prier pour mta kabelo $10 to $20 mombongo eza passe misala eza te ba koptu kangami donc eza pena passe on a ebisi en tout cas toujours respecter ma chef de l'état mais bato bana chef d'état biloko bazolo baneza biloko lokuta. Point de vue par rapport à Bandeko Balobaki de l'Oba marché pour la côté les l'état d'urgence à Mokonzi Mboka. Non, on a sécurité. On a sécurité parce que le chef d'état lobby à lobby. Il faut na Kinshasa ma ben abiso linko koyoka mingi. Surtout moi Facebook ça moi aussi moi téléphone numéro boy pocket numéro boy. Allez, au côté na Facebook moi le romo yo pe mamoro bimano lo biloba lo en tout cas to yo kaka. Ce chef d'état lobby à lobby. Toyo kaka alors qu'au marché eza mabe makasi na pesi bino tozo bo marché asi maboke ofinga susu tozoka ikuna balanda biso na paka epaka songo ka mutu moya kabila ka songo mutu nani boy ka songo boy teza mabe so bapekisi mais en tout cas ngana rasi na maladie ote en tout cas maladie oyo eza na ngome ezaki ndeka bakanga Gombe so tezaka na Gombe mama yo mona ngote so tezaka na Gombe parce que awa bana bakangi Gombe yebisa ngai
tozotambola ndeka tozotambola mosuku baotamba 1 mètre route eza nango mpe te place noyoki sango ke ambulance mo ekoti bayokanga moto na corona awa eza te seke ezaka na Gombe seke nde bokanga Gombe ezaka na Gombe awa eza nango te donc botikanga bato Gombe nde bokanga Gombe bofongola nyonso ezonga Yande Kombote Mbote maman journaliste avis au public eza émission mbela bandeko balobaka na micro na biso po bakonzi bayoka o ezali bosenga ya population 4000 cas de Jacques confirmés babakisi sous groupe ya riposte gouvernement bakisi sous comme 2 semaines pour prolonger les sous 2 semaines et tant que moi na mboka et tant que patriote et tant que congolais point de vie na yo. En tout cas maman merci ndenge naza koluka micro baladère pour na sala émission nanga oyo donc maman nzambe ndira yeba eka kotindela nga yo. En tout cas na RDC oui maladie ezali pour bazo biso na ba information comme batela et tout consort mais maladie yango poto nzima maman ata mort azate na hôpital nini cinquantenaire siko cinquantenaire on peut stocker bimisa bandeko na biso kuna tozomona ta ba maladie yango te cimetière nini bazokunda bango toyebite pote ba bandeko biso ba musulman baza ba cimetière na bango soki muta kufi bakunda bona cimetière mususu te kaka cimetière wana baki bakundi ndeko na bango siko ya biso bata ba coronavirus mais faut baza na cimetière pe ya bango moko po tout autour ya cimetière wana o bango passe ba rozala so zaki malade oui c'est vrai mais bango pe en tant que mboule beti moye frappé chaleur wana si batu nyonso ba rozala contaminé na maladie wana ya coronavirus yango sikoyo to kondima ndenge nini biso ba congolais po tozomona réaction mon côté tout est bloqué 3 mois de yango to va na bandaku ba kopezate batu babimaka balukaka ta 100 francs pour congolais varanato du jour batu bazo bimate et tant que patriote ezo sala et ça la passe pe mawande ko nga journaliste na longo nga pe loko pona moni ezo peser moi mingi malade des efforts malade maman malade ezanango oui to boy na biso te malade ezali mais biso ba congolais tozomona action mon côté sur yango batika bomba biso na bandaku congolais za mutato du jour congolais bimazi moi cop na ye akesembeli bana moi lipa moi ti moi nini ba meli matembela mai bana balali siko bino ba Congo population et ba gouvernement ya gouvernement congolais bozu nyonso bo bloqué bozu ata eloko te tika espace que pour notre peuple congolais à se retrouver mais mato comme na suka po biso ba Congo to ba su ba péré pour ce qui na mboka mususu banga ba sa marche ba kobima ba osala marche mutu nyonso bo obligé kaka kashini na zolo mais ko se protéger mais musala na ye botika yango botika po oya futelaka maman le pain peut trop c'est trop peut-être chaka mutema nena ndaku na ye ba ne ba vivre bokangie pendant 3 mois afutaka ndaku bo futaka ndaku te ba ne ba rolia ndenge nini emzupe asala kana ete mobali pe akufa na ye siko monda kuna wona sa ke moi bien ko futa bana batanga ko lia na ye makamtu et tout siko bino bokangie musala 3 mois locataire wana yo kangele musala ville kanga masala na ville siko arozambongo pa futa mama mama kolo lopango wana ndaku nae bofungola biso to komi na suka pour ce peuple congolais bimi batali boso botindaka ba soda masasi makambo belé baboma bango pona droit ya bango moko bazomona réaction moko te contre coronavirus obligé seulement que tout le monde azwa kashine nae acha mai ne ba poste na ezali nango basukola mais babimande bakende koluka po c'est trop jour ko lamuka jour ko bakeno azui décision ndejo bomona population et ko bima libanda et ko marcher mais ça la bande comme sou balinga ki ba marcher lelo pona ko boya pe kaka loya mokonzi mboka oyo achaka bakisa ki sou 14 jours en tout cas pona ngai il fait ki babima bakende koluka pour 14 jours sou ya ni ba ça la marche donc il fallait que ça la marche et l'on est tindeki babaye pourquoi il faut qu'il bata
tambola pourtant bazo tambola papa Fachi azomona que peuple congolais et ça li marche peut-être que la bonne solution que non 2 semaines là ba nilé yango bati que la peuple population musala na ye espace na ye akende alukila ba ne biloko balia pour nanga fallait que ba ça marche wana batika ki pourquoi babangi ou bien ni en tout cas, on a regretté ma casse. Ici, on a encore parmi les ça marche. Pour trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, koufa. Bamsou, comment koufa na tension. Bamsou, comment hypertension. Koufa, ma canisse leki. Le biba na balia quitté. Le balia qui na balala qui na main à lobo. Le biba na balia l'os ma fout en bile. Bon, lelo. Basu kande makanise leki bat ba comme kufa bat ba comme bazobi bembe ba kosa que voilà oh eza corona mutakufu na corona comme mutakufu na corona te bazokufa na corona na ba hôpital souci maman batika batu ba fanda eza souci pour mutu 3 mois zo sala te zandu nani gouvernement la biso gouverneur la biso Gentini papa Gentini place aux ali en tout cas pesi batu passe na mutema obuki zandu siko zandu wana moi ba ma papa na se moi pondu moi fumbwa siko tam tozo bima zo ke no luka wana ezo mona na te mo te tongo bloquer bango obami bango susu plus que corona comme ta ko kufa na souci à part corona za souci na RDC tant que peuple message nous que lancer na en tout cas maman langa vraiment message nanga za kaka ke papa Fachi papa ya bana papa ya kaka kolela ya bana les peuples d'abord oh papa na biso atikela ki biso yo que non voilà les peuples d'abord papa luka non solution luka solution na likambo oyo po ça ne va pas papa mami balé rosala tension souci au peuple congolais ko karana boyete peuple congolais ki ya luki musa na ma de so bana lobby baye balié si ko tongo bini bozo kanga bango 2 mois 3 mois 2 semaines 2 semaines basala nini bakende ko yiba bakoma ba criminel bakoma ba kuluna to basala nini parce que na courage au peuple congolais za nango na ndimite ka ko résister sous na 2 semaines wana donc pardon donc elle lembisana no elle ba lembisana batikila bana musala na bango o ba mesina ça ba peuple congolais. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup Nabino Nyonso Balandia. Avis au public, mission Nabino Obosé la café Bolingaka. Merci na kozaka toujours branché puis na se connectaka toujours na kosabonaka pardon na Vision Plus télévision. Merci à toi Bella Dinganga la patronne pour la confiance. Ma maman chérie, la maman Nguli. Oyo atika kanga ite na ba confiance. Merci puis Nabino Nyonso ba diaspora. Bande konanga ya Libanda et puis partout dans le monde pour ça. La kana biso bosunga biso na ba conseil. Bosutenaka toujours émission Nabino. Pour ça na kana le baka mondo quoi. So de vous servir donc ça na ngezaka ya ko tambola ka pona ko yoka ba vie aux alliés publics bande ko na biso ba fait la posa balo ba konzi ba yoka bango. Merci beaucoup à Tercia Baloin ma coiffeuse de all star toujours angai sarangai. Merci beaucoup à toi Jericho Betox caméraman nga dans micro na komesa na mesa ami ko zaza na et puis merci à tout le monde au ba soutenir kanga de près ou de loin. Merci à ma maman chérie. Merci à ma grande sœur d'amour Laetitia, merci encore à Mélissa Capidan, merci à vous tous en tout cas. Bon les matins, na recommandaka toujours na numéro na ngai o ezaka affiché na baya ba écran na bino bo komelaka ba conseil na bino ba prière na bino ndesala kangai na telema toujours pena tela ka bino musala. Merci en tout cas et longo na équipe technique. On vous dit bye bye, on se retrouve dans le prochain numéro. Bisous bye.